Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma Ma médecin d'avoir. Quoi fait ça là? Waouh! C'est mignon. Félicitations. Bon retour. Bon retour, bon retour. C'est épuisé, Quand nous reculons dans la mission, Benda bière, martinière, 0%. Oh ben non, déjà 0%. Sans alcool. Parce que nous sommes des chrétiens quand même. Je t'aime chérie. Oyebi ke soki babandela libala na ozwaka vraiment. Kaye. Vraiment. Mususu te. Madeka mususu te. Onani. Ongolu nzamba salanga. Vraiment. Oyo ga ke nzamba pesa libala. Ailinga na plateau. Mobali na plateau. Sans stress. Sans stress. Ya on a kumisaka ekaka. Vraiment. Azwa na yo lokumu. Na pesa pe merci Madeka pour nzamba oyo. Abatelinga mobali. Ça dit 7 mois. 6 mois. Na Kindu, mais aujourd'hui là, on va saluer la classe. Mais nous sommes là. Papa, moi, c'est qui sa maman? Il t'aime beaucoup. Un aéroport, et comme grave. C'est l'aéroport. N'a pas salué l'eau, mon commandant. Chérie, je t'aime. Wow. Bonbon. Bonbon. Ogoya maman. Ogoya. Ba aide kaka. Moi tu bouillon de marraine. Ya solo. Mama Moi bouillon de marraine. Mama makambo ebanda kabo. Calamité. Ok, voilà. Masula quartier. Ils ont mataba niveau. Quand tu es nous Masula quartier, tu accompagnes à bateau, tu vas faire tu accompagnes à bateau, tu vas s'épiler. Soza ne sengo. Ndo bengi biso. Soza ma ko benga biso te poto yati. Masula quartier to yaka na mawati to yaka kaka na bateau ba osepela. Alors bon mon abino moni bouti ko la déjà na bilili a to na aéroport Anjili. Wa pesika to tiko so papa. Maman fait bengi biso poto ya so papa. Ba surprise échanger. Ezaka sous na anniversaire était mais comme hier on nous zo mutu na aéroport o bengi biso to ye to salir surprise. Ndetika maman fait za ino ndenge ni. Idée uti wa. Papa Madeka nazo ebisa yo vraiment nalinga na sala mobali nanga surprise. Mobali nanga akenda mutation na Kindu. Asali 6 mois kuna 6 mois et demi. Lelo ezaki mokolo fala atterrir na Kinshasa.
je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour na pleurer mobali na ngai, pour na sepelisa mobali na ngai, pour ko sepelisa mobali ezaka te ozeli anniversaire na ye, ozeli anniversaire soki ya nini, soki fête ya nini, mais nga lelo na lobaki ata na aéroport na ko sepelisa mobali na nga na ko sala surprise. Yango moninga na bengaki bino bata masolo ya quartier po natalisa pe ba mama mosusu ke makambo echangeaka makambo echangeaka kotikalaka mutu moko te bule parce que baloba mwasi eza mutu yango wana na bule ayebi te asutuki amoni ngamba moko toye na chauffeur natindi chauffeur ake kozwa ye chauffeur asi ayebisa ye ke nga naza te nabengi ye mpe nayebisi ye ke je suis en train de partir à la maison mais aye kaka boye abule nga nazali talaka ndenge esali ye tintinte. Papa, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ah mais niveau matakaka ataki ba maman être une femme attentionnée. Ce que alors on a mis ça là ba otala bilili ba mona ke l'esprit ne demande pas beaucoup d'argent, ça demande pas soki nini mais ça rassure ça la motema. L'amour rend créatif. L'amour rend créatif. La CP limite. Ok, voilà, merci beaucoup. Alors, toujours continuer, toujours papa na maman, en tout cas, ma soeur quartier, nous devons comprendre que la surprise est dans la ligne belé au sel. Bon, quand c'était ma soeur quartier, ça a juste pour l'anniversaire. Tu sais que nous avons une spéciale à Bisso Toyakana. De la même manière, nous sommes au bala, mais quand on a cadre de mariage, a créé surprise et puis sim. On a fait sa première communion puis à moi, on a créé surprise ici. Fait union surtout au roquet. Même en fait, on ne sait pas na yoka. Yo mo fandi kakolo, obiga ki na créer na ka mutu mo surprise. À l'occasion de rien, au créer le nom de surprise. Et Roya et puis Simba ka ne masula quartier aussi. Vraiment tous qui na aéroport anji nous moni et puis tous qui tanda donc masula za ki to mingi. Et puis tebisi bino to continuer ka boy. To kotika te mama moi le basuka eza. Papa Madeka na uta côté ya ba maman na biso ya Mangemo Mimosa comment aimer ton mari et na ebisa ki bango comment aimer ton mari ezaka kateke ozala soki na nini mbongo ebele po olakisa que tu aimes ton mari mais comme mon mari venait de le dire être attentionné donc faire attention à toute chose mais pas mobali na yo neti ngai lelo nasali dépense te mais nalingaki vraiment mobali nanga asepela omoni moi surprise oyo esali embakisi moi un plus nakati ya couple nanga donc mobali nanga asatandaki te emati lisusu ndenge eza boye emati lisusu donc bakado kote konoka lokola mbula mais nasali nanga eloko ya malunga te nasali nanga eloko teke o esengi nga $, $millions, banini non mais kozalaka créative ndenge papa lobi na créer nanga kaka na lobi tete eloko na kolekisa ngo boye te on a fait 6 mois sana mona mobile nanga malgré bosolo na téléphone mais comment ne boye na mona ikala lelo na lobi non mukolo mobile nanga kokita tanga komona nga fona sala mo eloko moko boye oyo kotikala na kati na ye alobi ke un certain 3 mai 2023 na kitaki na uta Kindu na kitaki na aéroport ya Nzili ma fille ayaki kozwanga mais tala ndenga yelaki oyo ekolonga aye kozwanga na micro na caméra donc aye koyeli eyeli na ye ezalaki nde mususu eye kaka teke na ya kozwa o papa memini na saki est-ce que yo moni nga na kipe saki nga na kipe na nani chéri nanga na benga ke mon cœur mon amour le père de mes enfants je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup ezaka ngolo papa Madeka ezaka ngolo voilà donc boti kolanda eza penza ngolo donc c'est une grâce kozana mobile lokola papa Bruno eza ngolo
kozala mpe na mwasi lokola mama ma fille eza ngolu donc couple oyo tobwakeli bino bafleur tobwakeli bino bafleur donc voilà masolo ya quartier nde toyebisaki bino donc biso toaccompagnaka bato en tout cas toaccompagne papa mama ma fille bomoi nde toaccompagne masolo eleki kitoko epuis tozoyebisa bino tokoaccompagne mpe bino so bobengi biso en tout cas ekorate te epuis ekorate te so mosu tokoya ekorate te donc voilà quoi nazongisa antenne na un nouveau jour masolo ya quartier yango comprendre nini eleki na tala tatama donc yayo maloba yango wana donc à la prochaine. Moi verre sans alcool on ezaki mpona papa vraiment esali kitoko makasi. Voilà donc mpona lelo tosuki amema masolo ya quartier sili te tokocontinue kaka na baoyo bakobenga biso bakosala biso confiance et tokoya bocomprendre ke eleka kitoko donc à la prochaine bye. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée.